fils. Ah, la grande dame, maman sociale. Maman Nana Boduka. Maman Nana. Alobi, Nana de maman, maman Nana Boduka, na maman Bafana. Kombo moko. Azala Kanade maman, et mon coloba, Azala Kanade maman. Maman Nana Boduka et maman Bafana. Alors, aimables internautes, fidèles téléspectateurs de partout, bienvenue dans Nana Boduka Télévision, qui ce soir, cet après-midi, ce matin, comme vous voulez, reçoit pour vous Petit Fally. Depuis Paris, je suis avec Petit Fally. Nous allons nous entretenir. Maman Balingi et Mingi, vous l'aimez énormément, vous l'aimez beaucoup. Un fils très poli, un monsieur en fait, parce que il deviendra papa d'ici peu. Oui, à ça déjà parent. D'ici peu, Tobeng est papa. Et on a lobby un monsieur, parce que c'est un homme, hein. Dans une considération, Tobeng a papa. Très poli, vraiment, sur y. Alors, jour J, -3 déjà. Jour J-3, on est mercredi aujourd'hui. Dans 3 jours, Paris, la Défense Arena. En fait, j'ai envie de dire, va accueillir le monde. Voilà, disons comme ceci. Parce que les gens viendront de partout pour voir la production de l'artiste Fally Ipupa et ses aiglons. Alors, merci comme cela ce soir à Dominique Litanda Dom qui est hyper branché. Motema Vanessa Batoussé, papa Dominique Litanda Dom, Rodrigue Matede, les prix Nobel de la joie et les grands maîtres choisis Matata Éternité. Topesio Bambo Tebele, sans oublier Yakindu, Papito Kindoudi, mon grand frère. Alors, tous un beau cadre dans un restaurant à Bisso, kitoko, en tout cas rien à dire quoi. Bozo adresse pour boya kayaka kolia. Alors Petit Fally na ligne penzo poussana boye voilà comme ça total batutu bota la biso na pesio bonsoir parce que batbo na biso na heure na bango mais biso to na pourquoi. Bonsoir. Oui, bonsoir maman Nana Boduka. Merci toujours na opportunité bopé sanga na air victime et puis na orchestre Fally Ipupa. Parce que bela ba jeune ba luka na opportunité même olo banata na combo mais ba ozwati déjà des destin nanga na détermination nanga njamba zwa lokumu et puis njamba pesa Fally Ipupa bonne santé apesa toujours ba porte ja ko kangama afungula lisusu et puis entourage ya Fally bino nyonso boza toujours na souffre boza toujours na force wana ya ko soutenir ba musiba ko ya pe na sima na bolamo boza nango parce que bat bazo ya kaka parce que Fally Ipupa za toujours na cité ya Njambe et loko bon Njambe si la raté et ko zalaka toujours ba musiba ba ko ya ba lemba te baza toujours na cœur wana. La vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. Boni santé na yo, boni de parce que balobi ozo tambola trop oza partout na habité dans un cadre de découverte et dans un cadre de visite et dans une invitation tondeni na tuni santé et puis kolala kolamukana boni poto bon kolala kolamuka eza bitilité eza habitude et puis pote zamboko et là c'est bato éducation ya ko changer so za ki na comportement ya mabe il faut changer parce que ya bato basika ka benja pa pambate lo kwa biso na kisa sa ndenge nini ba j'aime oza bina éducation ce que je éducation toli respect au changer za poto au s'intégrer quoi boyo ki mona zo solo là au s'intégrer ba manière voilà so oza na manière te oza na éducation bien te ata ya kotanga na classe te yaka poto ozwa éducation bon kotambola nanga mama Nana Boduka ezate ya kotambola te ki na kebwe na zungi bwe naza pepe nomade te ya ki nazara bu nazabwe ce que moi Petit Fally place au Fally pour pesa ki 4 chambres 2 salons appartements à niveau ya ville ya 92 déjà blague te puis na kubevoa et singami na mutunyu soti on a place où à loger. On a place na loger Fally Ipupa tchelinga loger 4 chambres, salon, nyo surtout na 4. Vraiment na PC Mercedes a toujours na bonne santé na loko sali pour na mona moko ya bwende. Mais ce comme Petit Fally abimi na bimaka na ordre ya mukolo. Soki yorobo soga bimi singa tena kiola na restaurant, Petit Fally ya rekokia ko to kiola. Ki omona nga partout. Petit Fally soki abimi lo ba kenet ba bena biso lokola ba dilondole ba piro le bla ba mongo wana ba bengi yoro ndengni petit na biso banda ya ki ya musuma kama ba conseil et oza double to mona na te boya na ye to fanda
to kalulaka leki parce que tout le monde a yeka na musika. OK. Eza nango normal parce que ne papa na nga egla yebi. Tokoki ko boma makambo ya famille te, voilà. Un peu ça mais que petit fala bima ki ba mona kebwe non. Parce que mboko yo ba osoma na onjela. Ba osoma na onjela ki ole kana mutu ba sumi na onjela. Expliquez bat. Sikoyo ba mona ka petit fala kenaka ba kenaka. Oza ki sasa te. Eza lemba te. Expliquez bato non ba yete bato non ba yebi tende ba osomba nzela ngonde. Takaka ba mituko to mona ka ba na danger. 10 madame awa au futa kaka 20 euros et musu 50 euros comme place aux offrandes et mimio mais ce que awa ezatelo kwa kisasa ke na oke lemba na songa na lingi na oke matete na songa na lingi na oke yolo paska banda na oke na non awa ezana ordre au mundela tia mboka na eza toujours na moni mboka oyo et notre ba quelque chose a maele te au changer awa pardon ezala raté awa ezaka s'il vous plaît merci s'il te plaît. Et là, pas besoin. L'homme yo les gars, l'homme yo rien, l'homme les qui non. Ah ouais, ça bon côté. Ah ouais, so luka problème au fallait à koya, maman nana boluka koya, papa jibadata koya, oh les grands-mères te choisi matata koya, tika na. On les a vu privés dans Italie. Ah ouais, mieux belo ko sala. So ça na raison, on a raison. So ça na raison te, oza na raison te. Mundela za bongo. Tambo na mokili o comprendre vie. Eza munu sa ta une classe mana sagesse te. Azana manière te biso de jouer chance autant até mais tu as la manière parce que chose a permis na fali et ça d'ailleurs na manière mo boye ya muke et peso makam o ezamboka mundele ezamboka na biso te faut koyeba moto sa nabi makate ke na ke boneka pa kolia ou bien na kutana na bato aigle na biki muto azamuta aigle ou bien papa koko dia sabenga mutu wana azamuta fali ou bien neti mama yo bobenga bo petit pali kutana moto ke na bima oui parce que bato bazo bangela nde yo po bayebi que bato msuku bazanga mutu nyoso akala banguna na ye oya kokuya na maboka banguna et sali biso pasi et retomber sur bat mitu na biso et retomber sur fali donc o expliquer biso bien pour comprendre bato bozana kimia akenda ko mona ba yana e ba mongo ba dilondole et puis akutani kutana bato kaka na nzela ya kosenga permission soki ba invité et puis qui viennent ailleurs à tamboli na inde o to somona libanda mais oyebi vina yo histoire ya vina yo courage na yo mwana yanga yo banda koyemba na balabala oyo frodana no masuwa poko mana Kinshasa et kokoma na Kinshasa ngo oyaki kotelengana te oyaki kon objectif moko ke na lingara star na nga fali na kokuta na wapi oleka na banzele belé to sunga yo pe na betando ike batu ba comprendre parcours na ondengo yela lelo histoire na yo e komi na do bande nini courage no e komi na besoin ba témoignage te mais na do bande nini courage na yo rêve na yo te courage na yo et leçon voilà les mots courage na yo et comme il pense leçon na ba vie ya bato mutu mso atali boy te petit fali kuto akomi na cha molende vie za courage soko tali ba photo na yo tango to komaki awa nde bato baza ko poster en tout cas ozakaka image moko boy ya courage oza symbole moko ya courage histoire na yo eza basé na courage ozaki nango yo moko ko loba nini tango la ripenza awa na pongia liboso otalisko bo wendo faso ngana na famille image ezongi na famille o moniti okomi awa est-ce qu'on rêve kango tu dis na kokuta na fali mais poto rêve kango na rêve poto te et puis na nimate ke na kokuta na fali popa et puis na nimaka te ke komo na ngeza la boy nyoso eloko amutezaka ya moto tato lobaki ba mise baza ebele na monde na mokili mais le ezaka fali parce que eza étoile nae eza eloko njamba chakati nae ako forcete ako lukati abunda sande poko mafali aza toujours falo to yebi aza toujours falo mokile yebi eza lokulanga njamba atali famille nanga atali détermination nanga atali côté na uti na bisika na komi habiter il faut aller kana njela fali déjà des destin déjà salama déjà parce que nyo c'est salama ke panjambi nyo so tukuta nyo so izaka to debuyaka mais nyo c'est salama déjà nyo c'est comment fallait à cause la grand mais petit mora ko yana njila fali et c'est comment déjà yo na pesa ka toujours njambe na sambilaka kaka ningo zo tambola kaka ndo yakinanga
lokola alpha zongisanga lokola omega. Siko mokola liboso tongo lalaka butu wana olelaka butu wana nana besoin na yeba nanu makanisi kendaka wapi. Bon naebisaka na lobaka ka na okufa isuti et pour na baona repona misu na oketo pa na bigi na kokufa ka isuti parce que mboka oyo eza mambo ebele bala ba poti na banjela ebele mama pour na polémique batu batika mapango batu ba néglige basi batu ba defa ba mbongo batu basabi sala bakino sima bakisi po bayaka na mboka oyo boyebi eza polémique menga na jui grâce ona ndimaka te mi mama nanga mi leki nanga mi papa nanga mi tata leki mi tata mosi mutu moka ya pototi mi noko mais nazo opportunité nazami makosis nazami makamonikel nazami mama na boduk nazami mama na ketchup nazami mi papa di badiat nazami papa sule kauk mais fala fungolinga mutema oyo ebele ba oluka vraiment yakopesha ezate parce que na ngote mais malobaka kuta na munoka bato donc pe pambola rae bonne santé nae et ça biso bien bimé anjambe so za kati nae biso pe tozala bien ceux qui azo courage ceux qui aza makasi biso pe koto toza pe na force que mission na biso aza biso pe tozala bien ceux qui ba porte ne pe zo funga makasi koleka biso pe ezape bien et donc na pesa anjambe atana lali na sambela pona eloko ça c'est bien. Toujours bonne santé et les quignons. Ça c'est bien. Il met en jambe chez Akati a fallu et les quignons. Mais na pesa en jambe toujours merci maman pour na kofate pour na image te pour na téléphone te pour na kyoyo yambanga te na sambela jambe na fuka mbela jambe na nga. Parce que tango lobaka des phrases ngo wana deboende à Paris. Voilà. Parce que parce que comme thème tango lobango et pas solanga mutema parce que oji boîte oji masuwa okiti masuwa oji ibora oji ibora okiti na baela kanta côté ye moto ono ko so wakina iseke manga oya kitanda suwa kande oya kitanda na ndo bolwo kenjwel kando kitempinde konda nche befale ncho asanko so nche bwende ncho kungwikela kando kite ti de bwenda pare eza blague. Combien de personnes ba kitoko ba lekina na kolata na ko prononcer na mayele na classe na koyemba mais ba jo opportunité ti déjà déjà le konjamba chaka tinanga que fallait kozala mais mona moka koya maman la vie c'est comme ça vie ezateka na tanga classe pona ko mapoto vie ezateka na ba français non vie ezanjamba atala ke longité atala ke tidité atala ka détermination ya moto vous allez vraiment déterminé dans tout ce que vous faites parce que nzamba atala c'est vrai détermination genre les losoke simbité ko lembate parce que au habite so mokono ezande dimanche to ezande semaine prochaine soko lembi lelo katani lelo nyonso to pe yo elali na ona vie et congolais musanenga ko seka muto sekaka muto yo ko telemiso a ozalate alors naebi ke toye awa Paris la Défense Arena mais nandenge pe oso komi pe star to loba parce que yo moko lobi o ebete kombo ngo pe yo ko kende na niveau so komeli muto nyonso alingi yo. Oui, tozo bana bato balinga ko bato ba ina tozo beta lisona bangote. O komi pele on a posate à kosa l'orchestre ndingo zabui. Bon, na komi no déjà au sara na banzembo. Bon maman, merci na question na yo. Na sepela parce que yambanga lokola ba star nyos, o yambanga lokola responsable. Watu mshiba negijanga lokola comédien mon boy. Merci na question. Na komi no star ti. Na za vedette. Star eza fali popa. Ezaba daju wabastanga na za vedette parce que nazana kombo ya mutu nazaka courage o ya zo mériter que lobia comme star nazana vedette na komena star ti poso na métier star na ko perdre na ko bossa na musala en tout cas oza vedette bon communément de tobenga star na ndenge quoi bon na ndenga ko yeba na voilà na ndenge ya célébrité ko minango poto bo komi pe célèbre est-ce que vous envisagez pe ko ça l'orchestre ah on a poto au rotika ko va on a comment bon na niveau na osana orchestre na komina oti na pe preseti na za preseti parce que le connu ça ga malembe ton na za bandolo bila aigle na za ki preseti abano mona ke petit na nga courage oti ba bwende aza patient mais kina sala orchestre ga pona komi poto mbala mno na za na malembe
naeba nini nakosala nini nakosala parce que bato mosusu okoki potua be bosa pokese boye bilo mobo kumbo mais c'est pas bien nakomi na niveau okese te na travailler na dire na travailler vraiment makasi koleka ce que travailler bon ko travailler kaka mama na sala ka oti ke na lemba te naza toujours na force naza toujours na makasi ke na koma na okese boye oui okese na ngoma beti ezamimande parce que na eloko nanga o njamba chaka tinanga o na lembaka te parce que na pesa nja merci parce que na enviate na lula raté na pe na nyonga mutu te na pe na problème mutu te na yibate na bomate mais oui nazara toujours confiance na musana nga OK bato basekanga nga mabete ba encourageanga eza munso oseka mais alingaka yo na yango lo papa nanga lobaki somme tabi ko za numéro 1 te mutu ebiso ko za lo te seki atala ki uti toba lobaka fali pas numéro 1 te ay botalier botile pe j'aime botie pe ker aigle mobutu e marabi de king c'est que boto tala c'est que ça numéro 1 yone bisi bato ke pona polémique te na betare na deba bakulutu to koma na arena okotika na poto to yo zonga kishasa mama etaki mona na yo etaki mona na leki note na za mona mususu 4e 5e naza binya mona parce que bolongola mona moko na Kinshasa boko miseza blague eza pe facilité mama yo ba futela avion wanani ba futela avion komia wanani ozana ka petit fali balinga ka yo pona fali ba futela avion ba choper loger 4 chambres union césar mama na ozaka toujours reconnaissant na fali na bisaka batuki poto fala me biso me bakulutu basalati biloko eza ba epoka ba mobutu ndeni susu mais biloko eza ba epoka ba mobutu ne biloko esalama mais ntama biso ki biso ki 120 combien mama pena ba 5 ans 4 ans faut jala tel ne bisaka bato yaya liamela ja reconnaissant na fali bako sauter 5 ans 3 ans 4 ans liamela sanyos mais tikala reconnaissant na fali po njambe a protéger o njamba peso mikolo njamba peso makambo so négliger fali na visa o mona ka njambe et puis makambo na ekozala toujours freinage si ça c'est vrai mama mais o tika na photo devant njambe na ozonga na question na fuka mi devant njambe soki na kosi na tika na poto na zo accident na zonga te na zongela mwana na ngate na mosi na ngwa za na zemi o azozelanga pona mwana nga soki ju to ko négliger fali même na maloba ya kotengama mokile ina biso batu musu bazela kaka oloba mabeka fali ba ina obiango kana eji ba biso bo batu musu bazela kaka petwa bata emo ya fali bako ina même na njamba likolo ina petwa za enga et c'est paysan njambete parce que lelo oui toza batu ezanta mita protéger biso mais kombo ya fali monsieur pinga basket isika olala na komi pe célèbre na miso bato valeur mutu penya obera na chombo loko la penya ki responsable mais juka ka mutu atanga te to ba biso nyoso to bi bato tout parce que potone baby sarape bato potone chanzaka bato ne to kaka parce que mo pe na zana omona pote chanzaka bato parce que visa na papa na pesi ote noko na ote tata na ote famille na ote oza pe ma kosi se pété oza pe na te oza na boduka te bako boya peti on opesa ba oni carrière fali poza fali o tianini oui loko te mais basungi yo pourquoi za reconnaître te o leki na mission oui merci na fali merci na nyoso sa ekopesa pe kaka ekopesa sous force que bat musu pe bakoya bakozala ka toujours ba visa parce que voilà deve l'hôteli so ça na $10 on a $20 kokena musika te pesa aigle oza 2 à 3 à 4 à 5 à 10 ans et puis nazongi na motuna na yo kokima na pote za no rien mota na komi na poto na moni ba étage na moni ba boulevard na temene le ba restaurant mo ga lokana na Pullman lokana na Béatrice mais na pesa ka fali merci ke bisika na oti de buena Paris na pesa merci ke na kima na poto na tika mosi na nga mama même na njamba likolo ko pininga
Koki mate kotika na poto kwa. Non, okimite otika pe ya kotika na poto pete. Omega lokola falaki nanga lokola af azongisanga lokola omega. Oh. Na olo bana TV et puis oza mama achelanga poa devant makambo oyo oyebi. Omega ne fa lokotinga na Kishasa. Ajuita na e ameminga na visa na place bazwa komo na nini? Na Sengel. Petit Fally joa passeport na o yaka na Sengel tia visa na. Apesinga 5 ans et 4 ans s'il vous plaît. Na yongwe wana. Azui avion ona matate na niveau avion wana afutelinga billet. Na pani pe na kiti na chepe makolo. Omeka ninga yaki na ngana avion wana. Nepe na chaki makolo. Na zonga pe Kinshasa. Ninga yaki na ngana lokola af. Makolo nge tikawa na zonga pe Kinshasa lokola omega. Noki kotika mwasi na nga bongote. Kena tike na passe na ndaku na nga. Manga mwana futaka mwana batu na kache ba classe na kache makabu na ye na kotika na poto te na pena neta ta siko zo bika Petit Fally ameka conseil aussi là tozo ngaka siko na bout mama deux pieds toke na aéroport maka na aéroport tokitaki biso toyaka tozongaka réponse au besoin ngo le grand maître choisi ma tante éternité biso tozongaka Dominique Litanda dom mwana zozonga donc mwana ozonga na côté na bolingana tout na mais bobanga te po awa documento ezaba doc ezawa et puis ba tout ba yaki wala ba ozonga na bango ba masudi bo mona ba na Kishasa ba ozonga ba gote bilele ba ozonga po ba royanzelo ndenge ba kolinga parce que 5 ans plusieurs entrées et ça les lots tende aussi là na via vite na lula pe vite pour papa na nga fala via ka vite alula ka pe vite pour que ma place za les lois beta ba rena ba besi ba zenith ya beta ba sala mineno ba sta ba beta te parce qu'en via kate alula kate azaka toujours na confiance on a tout na motuno koyano awa na ebi ki oza na contact na maman no o abocho maman na nga pecho ba mbote bo solo la maman lobineni maman zo loba nini ba tu baye Baronyo sebeni na bo na zama la l'aise. Baye wapi? Famille tout ben na Kishasa au mona ke pota bongi. Mama je te jure na kumwa njambe. Oh, baye na simana yo? Bango tout ben na simana nga, ba memami. Tango za okendo soleil na mama na zo kende. Na bango te, ba bi ti ba oli soka mwana bino fala mi ba poto kuneza oyindale, ba memami. Na batata leki, na ba mama leki, na batata mosi, na ba makulutu. Baye Kishasa. Ba bi mwana biso abongi deja. Tande batu na ndaku nanga. Na mosi na ngaza na zemi na shaza mon na micho mobulu yone soke kotika na mboko na apena ta otika la te même ata siko ka émission si la peje tozonga na ozonga nanga donc Petit Fally o komi pe na ngambo akombo ngo ya ba charge makasi comme le pe ngambo koza Petit Fally pe ngambo ya makasi mais na pesa toujours njame merci pour za rapena ba ngambo parce que soit pe na ngambo to ko vivre pété pour za na ngambo ema opozo seka ema opozo ema opoza mabe vie za bongo vie za mususu mabe musu bien vie za teka seka ngai nga no faut ema ko mabe mo ko bien bon on est ma famille oui ouais famille parce que sa maman sa famille na pela na mokilité mais bah c'est pas là qui n'a une des questions maman a o pambo la famille miko nyos na ye abaluki 14 points ce qui mutabaluki dia 14 points c'est que Fally a pambolé 13 fois. Soda maman nanga balui 14 points. C'est que fallait jouer 13 points na lipamboli. En tout cas. So le loke banjana nge funga manjela aigle et c'est que maman nanga déjà akota ka be grise akwe ya kamabolo parce que mananga tambola ati. As un film, so qui dia un film déjà azongol madia azokwe na mabelo baluka pona kombo a moto. Parce que mutu ana nanu ese succès na e ko kitaka. Po mitema batu miswebite. Yo manga ba Petit Fally ko ba obite mitema batu wana ba osambeka ni pona aigle. Vie za bongo. Fallait na succès boyebi mitema batu te za mutu musota ka fa na musema osambela ka pona e. Azaka toujours na bonne santé. Ça c'est bien. Parce que le côté mona moko ya bwenda komisa eza blague te. Eza blague te. Combien de personnes ba osambela pona e? To mona que to zo beta le solo arena jour J-3 to beta ngoto ke ko chuter pe to revendre mke na arena mais to mona que awa palais puisque la mignonne maman na makosise babi ndoya makosise kalata zoya
Puisque la mignonne, j'arrive, Naza. Eh, j'arrive, motona, ye, maman, Luka, yo. Puisque la mignonne a un mobile, maman. C'est qu'on a lobby, na motona, et non, après, tous les ans, on a dit qu'on va puisque la mignonne, pour nous aider inspiré au lobake. Ah, tu es biqué, tu n'es pas bandé, yoka, sur la musique, bazoya, basse poto pe balanda, star, pour son cadeau belé, yo pe na mon presque, bazo lingote. Bon, so lingo pamba mon avis, bazo lingote. Bon, na yo ka question maman. So ngo pamba na vie, j'ai reconnu ça na mosi na passe. Lelo na fingi to limbisanga, lo so bozana ba papa na nga lokola ba papi di badiata. Parce que bweba na pasi, bolingana na pasi, ta bisika bozaki na bisika bozo koma bokoma eza blagte. So il mobala ju malédiction ou bien moi ça c'est malédiction, c'est que moko asali mabe. Ngai na okiko décevoir puisque la mignonne était parce que loko ba benanga ba chama yoka ba yorobo ba ebi. Question na biso que moi sinanga aza mosi nanga ya passe eza basi musuto leka nazai na succès nanga babinga pe petit fali nazaki pe bongo mais ba supporta ngati musu njala nanga musu salite nanga musu biza nanga musu polo nanga bamona kipenga basi wana même mindele même ba métis même ba noir ba chocolat bamona kinga petit fali yo alobela fali poni bazo ngati na koki ko négliger mosi nanga pona pototé. Merci. Pote zaka mboka lokwa Kinshasa mais différence zaka pona ke pote za vie sociale par rapport na ba mboka na biso. Mais na koki ko négliger pote pona Kinshasa te, na ko négliger pote pona mosi nanga te. Pote zaka poto Kinshasa zaka Kinshasa. Mosi nanga zaka mosi nanga. Et azobo te le monde a liboso a vie. Skotala skoni. Mona liboso a vie oza monate hein. Oui na monate. Kona négligé pona poto mama nana boduka ata bino bomona nga o aza ingrat pote kosi moi mkiazo te hein et puis na batu mususu ba ko biso kima sabwe kaba twana ka ini semaine des semaines ba bingani OK wapi kama tabiso petina nga mwana micho kima nayo Kinshasa pasi moi ça no ko zabasha non kaka moi ça no négligé ko jape métis ayoko biso pe makamuno na vie si oko jape mundela kitoka na mbongo ayoko biso pe vie nayo njamba linga bongo te njamba linga logique oyebi eloko na linga na entourage ya Fally Ipupa eloko yango siko na boni pe mwana pe azupe ka lokolo ya ba papa na e so tali Fally Ipupa mami omo bafana gros bisous unité de mesure basa mabala so tali papa di badiata ana belle femme na ina na boduga ngamoko na zalia so tali Soule Kauka ana Christelle Lepira na numéro 218 bana tout à moi babo photo honorable Soule Kauka natanga so tali B50 balondo malor ana pembeni so tali Fego la merveille Irène Bonpeti ana pembeni so tali Ejiki Tenge madame Ejeli ngaba boka été mambanda gros bisous madame Eji atana pembeni so tali honorable commune à Kinshasa, maman Prudence Ilofo, Azana Pembeni, donc c'est pour dire que n'a héros dans l'ombre, héros dans l'ombre, na tangité, na ceinture il fallait tout le monde est marié et mututu avant dina moisi na ye des années net babiso ba 16 ans to liara bilo moko ça c'est une bonne chose donc côté Priska to linga to yo kapenza intérêt ni oza nango pona Priska alobi bien bolingo e ara moko bolingo rose belé mais bolingo ara moko ay gose belé mais ara moko et puis maman na kachote vi balo na kango motango na moisi na passe bolo na vie eza moto mususu moisi muso ki ozwa ayo bébé c'est on est vie na ah oui hein ba ko bendo makamuna mais moisi bi na passe bolia musu ngana itola na si ozaki toko te ka Priska oza mabe ka Priska otanga te ka Priska yo pensana ki toko no yo te Priska kaka na ngashama yebi chama imambo même yoroba ko biso masolo ça c'est bien ngai vraiment ata siko na zongela mosi nanga tokyo lo na vie ça c'est bien na précédé na vie ça c'est bien mosi njamba tindela ngai na zana na yi ba bakoya ba epona ba moninga na succès voilà ba moninga ki aza peme na aigle na makame boya kite pourquoi tant on souffre na onyo pam na ola ba libana poni boya kite vie eza bongo te la mignonne mami na ba mikolo na mayonnaise mama na makosis mwana na jando ya makosis na mayonnaise to zindo na zoya
makosi c'est wana makosi c'est ipupa wana bana pesi makosi c'est parce que papa na sangi loko yo esalamati mi famille nanga asale loko asalingate pourquoi na pesa mwana ndo ite pesa mwana ndo ite il y aura biso banana oh père aleki ya malka loba tout le monde nana moi c'est nyonso nana alors to kota ce qu'on a marambo penza ya arena ngo bien tout le monde qui rapidement vite fait tobetango na mokobe bozui photo na mokobe a tieyo petit fali na profil na ye mokobe tala ba niveau zo koma beaucoup de na mokobe wapi vite fait kaka ayebi pe yo mokobe poto yebi ba yo ba yo lingala te ayebi wapi c'est vrai malobaki. Est-ce que ngai pe balinga ki ngai nakoki jamais comprendre na couple yo kana nga na lela salada sambala sebela na leli trop chérie ngo au secours sauvez-moi molingwe bominga ba conseil j'aime quelqu'un qui m'aide pas bazami te mama be tanto yo ale ngati asilisanga babo azwanga na bladelage ngo elenge mwasi tala bote baba boya gili meloyo est-ce que wana bremeza libala ye ongana bomanjo de fali ngoyo ango iso lobana ya mokobe lobana no etika bora bato bari buba yo gyogo maganga mawa gombo mamara guri agono gura maganga ba mongo bioreba isaka mo de bano de madio mere o bosa ngeri je bo mayo yo ge mono yo gebe yo répondre biso non répondre biso poto kena arena répondre biso non de tomona que na fali azana kaja poto répondre biso non na likambo ya mokobe wana vraiment ce qui le mokoba ebinga zaka njila aigle solo mokoba ebinga petit fali za de njila aigle ce qui dia fali pour tu na Instagram na TikTok atu na Facebook combien de stars batalio combien de personnes batalio ils a blagué fala za superstar star ya munene banda akuti génération nyos première génération deuxième génération troisième génération quatrième génération cinquième génération tina bana babotama fali Karine est toujours fort pourquoi mokoba ebangate parce que quand Angela fali so mokoba tinga na profil mokoba benga photo eza d'Angela ka ya fali eza force nanga mokote komboka ya fani zo me makanga mu pepe on zo me mangai voilà la vie c'est comme ça alors jour J-3 na limite sango ya Paris la défense arène à Tolobi que milliers makazi Kelvis quand il est fils de la promesse Tolobi que Paris arène à la défense jour J déjà -3 place au samedi tokokoma histoire il y a Congo torokoma histoire il y a Afrique torokoma histoire il y a monde n'artiste Fally Ipupa au hasard au Téléma na plus grande salle mythique au balobi que eza arena Paris la défense et kalamingi kutu tete lobi déjà que ba délégation boza ko mona bazako ya Kinshasa eza ko bonga mapoto parce que bato Kinshasa mingi ba ko kita na kati ya poto bato États-Unis le roi ba didi ki banda ba ko kota na poto balobi ba Julie Kabu kit complet bango déjà si ba komi na poto ba les grands maîtres choisi matata éternité bango de ba na poto apoya kindu azape déjà koto na poto alors tolobi ke Silou Badiata na Londres, Yannick Tari na Londres, Ovo Arena Kuna Wembley et le 8 décembre. Mais faites en Wazande Robanda Awa, Rodrigue Matin de le prix Nobel de la joie, Dominique Litanda, Astrid Yende Belle, Hélène Nana Ipupa. Alors, Batouba Otalabiso, nalingi to sala ngopenda ya hotel nalingi penda to sala hotel parce que eloko to yeli potonde sikoyo arena poto lobela na arena ngana beta na dibosa ba grand expliquez bango na beta na dibosa ba kulutu pi ba yebi so boy oboyo yebi ke na beta na diboso na so chepe tembe bimisa datina te ba yebi ke na beta na diboso mona moko ya bwende masu wa tuiti botu ayepe na rena ko beta na diboso na bino o tembe so tembe bimato mona ya o tema le 25 yo journée qui au monde qui arena on comment qui déjà maman
arena bakomi benja arena Wembley Wembley c'est à Londres. La défense bakomi benja arena da défense eza blaité na beta arena libosa bakulutu na pesa respect toujours na bino mais na beta arena libosa na biso libosa na bino bon courage boza toujours na concentration na musa botika distraction botika biyoka yoka ba débat na biso ya Congo etika kana Congo awa eza fali omezo ba mutu moka fe na Congo elokuta ezaka isuka aka kuna mais ba polémique otoka bana minde belika fali bana surtout mona mundele est-ce que tu connais fali il passait tout dans mon livre et mi mo mable fali pour donner mais tout gâché aigle baby na musique ya world lobela ba warrior nyonso siko ba otala biso mokili mobimba ba warrior lobela ba warrior les warriors merci na respect bo pesanga merci na considération yo bo pesanga pas fali poupa vraiment beaucoup ma famille boza su ba warrior te beaucoup ma famille boza toujours na cœur wana ya ko soutenir star na bino fali poupa ceux qui m'ont mon image à petit fali liker commenter partager so moni abo ma papa bimi makambo papa like commenter partager tina parce que toi kana star moko oya linga distraction te oya linga polémique te oya linga ka convier te kolula tata la kam sana ye oya bokola ka bana na ye oya sala ka ba petit fali bazalelo o ba papa bi ba dia tabayebi ke petit fali de Buenos Paris et ça ka grâce na bi entourage ya fali popa ya koloba gravate toleka ka bango mbanga ya danger ka mbanga toleka ka bino ngomona ye penya na poto na banoka shaka ka ba finga biso kana kisasa na na poto mitete fali hablaite ko baba maluka njamba azonga na bible ke njamba azonga mko kasi njamba yeyote njamba ya dia zonga o njamba ko za miko nini o mo kirenge kufa njamba dia zonga fali pupa bikisanga alors omeka mwa kinanga na kisasa lokola af donc sanga lokola omega s'il vous plaît aigle non lo ba papé di badeto yo ka papé jikitenge fego la merveille ya sule kauka koko di la sopera entourage aigle mama ye mo kaza présent omeka ndebo ya kinanga lokola af makona nga bozo sanga lokolo omega na mère palais na kotala makosi senenga botama jusqu'à la mignonne s'il vous plaît motema nana mayonnaise kitoko scandale maman Opéra Coco de la So, moi tu vous cherche Manon Luba qui nous bax Madina Jobonge tolobi que dotelemi a pour na arena ba potonto okeneto ozonga kaka pour na Paris la défense arena et ça likambu ya culture et likambu ya mabele et likambu ya Congo et likambu ya africain morobo azaro telema a robeta betan désordre a ko gagner quand des formule 7 et ça divunga na terrain ba warrior tout de partout tolobi que pour rien au monde ou azana disponibilité kozanga te na 3 spectacles wana le 8 tolobi que toza awa c'est déjà c'est samedi te so congolais lingité en tout cas fali pour passer trop aimer na ba africain na ba français en tout cas Sénégal voilà Mali Guinée-Bissau Guinée-Équatoriale Guinée Mozambique Égypte soko lingi na hotel Congo toza partout toza international fali pour passer s'il te plaît fali pour passer quoi appartenir na bisoté alors batu ba outil vraiment de partout batu ba outil de partout batu baza déjà na kati ya mabele batu ba bouquet hôtel batu ba zuizu ba somi bilamba na bango soki ko katisa et pas igla quoi fi côté pourquoi pas ikote au kata su kalate igla pas fi côté Adi Londolé héritier Poma Piro Lebla Bobo Bokole Feza RDC Lorette Complexon tous ensemble compresseur faisait des complexes avant to kende le 16 na ING Arena na mboka ba Dekos Mukoko Tata Flomangenda Gauthier de Bruxelles Nana Ipupa tolobi ke tozana on a Paris la défense alors il y a des Paul Mokubato kutana wana kozanga te tolobi ke belele na mbongi Astrid Yende kozanga te Forza Italia Jansi Mayasi la Kotofa mais na kanisa kayo plus de 3 fois par jour to comme na souka tolobi ke oui après ce numéro na contact batu bo voter numéro 218 na Moamba honorable Soule Kauka et numéro 24 tolobi ke 24 honorable fiston coloqué na Inongo Tata Tina numéro 12 pesa numéro na plus 243 82 48 30 48 plus 243 82 48 3048 bien ngai bubuli on de la likondi protège mobunga oto tomber et puis na biso
international bena biso kitoko Nati Lokole les gars maître Swazi Matata vraiment boja belé merci beaucoup na opportunité. Merci na David peu derrière la caméra. David Mangaya motema mama Fanny to comme na souka merci beaucoup, ça n'est fini, bye.